Comment bino bozo mi benga ba star? Or peke na Congo star azala kate. Oh, na Congo star azala. Star azala Hollywood. Ozi ba ya gabi, ozi ba ngonyo so liste wana ba ngonyo so. Bana poto ba sala bango. Star na Hollywood. Soko za star tout ato na Hollywood. Star ya Congo azala kanete. Ozo mona ba vedette na ba vedette. Ba vedette nini? Biso tozo mona. Et comment ba koki ko ignorer bana poto ba lo ba ke oh bana poto ba doka ba mitu. Ba poison ou soit à vie poison thé. Tout le camp poison on prend ngana bien oté. Pena bonga lobaki banda ko sala vie de loi test pena ya yani nzoto ko examiner et quel a vraiment muta confirmer que pesa ki ba détail et pesa ki ba tunyo to idée que mutu ba lobi eza. Na ndimte ba film moi sala liboto eza maman livre muta produire on je ne crois pas. Exemple Bellevue. Bellevue a fingi bana poto a fingi bana poto banda et bandeti souka. Or ça bosse pas porter comme bana Bellevue c'est grâce à bana poto. Bana poto ba sala bango ya chéri. Po bazo ba kombo wana bana poto ba grand producteur à liboso. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozolanda Biso, Jerry Kobetox Nabino Yeyo 207 de la presse. Merci beaucoup Nenge Bozo continuer toujours qu'on peut s'en confiance, fidélité Nabino. Bozo continuer qu'on s'abonner na chaîne Nabino Feza TV RDC. Oh nazo mona malamo comme ma patron na Bella Dinganga, moi na Londres solo yaza lokola bangote quoi. Merci beaucoup na fidélité Nabino Nenge ka rezalara. Zaire ezope la moto matanga ya Chiko Pululu oyo to ebite ba vérité comment bimana matanga ya Chiko Pululu ngai bon biso bato ya média tozo sepenonka parce que bazo pesa biso actualité bazo pesa biso news. Merci beaucoup ndenge bozo continuer toujours kosala biso musala wana parce que to moni mbilinga affaire kinga kati bato koto bakendaki babina ki eluki ba problème entre bana poto na bana na ba ndeko na bango ba artiste et comédien et to moni lisusu na matanga en pleine matanga Sundiata Maniata na Gabriel Bitumba tozo bateza problème nini bana poto pe ndenge tozolo baboye erango soki na lobby o na lobaka bana poto très fâché contre notre sœur Bellevue par rapport à attitude oyo et l'équipe peut-être na mwasi ya Sundiata na bana poto et puis na bandeko na biso mususu ya maboke oba ozaki kozwa vidéo kosala ko dénigrer bana ya poto to yebi to banda na théâtre na cassette munene to ye nango na CD bana poto batika rabiso te mais lelo na yeko zwa une actrice oyo asara musani malamu elle s'appelle Nasika Embe oyo bazo tonga ye pe lisusu avandi ta pelisi sous moto na internet a démarrer ba ser na ye a lobby ba vérité wa biso pe to lingaka to kana na mama na source yango to yeko kanga ye na ebiki ya koboya na loba mais résidence na ye batama boke pe ça va batama boke ça va. Merci beaucoup Nazola de la Cruz toke na réalisation na moi transition mukeka ndenge za ravi ndenge ve des fois wa benganga Kobetox bozwa moi transition wana e bongo to yamba invité na biso. Bon, voilà, merci na Rachel, merci ma caméra. Tout ça déjà dans Nancy Kaimbe. Bien habillé, bonjour. Bonjour, ya chérie, merci. Batama boke. Danger, obi ke batama boke liboso bozaki lokwa bat bana mombo ba négligent, on dit bozo ke ko kufa mais soit ge continue batama boke musicien na Dubaï, mutama boke na Dubaï. Musicien na Chine, mutama boke na Chine. Et ça la bino quand même bien. Ah, et ça la bien. Ya musala to pona, il faut peut bénéficier na ouais ça ka moi bien. Lelo na yeko kanga na si na résidence na ye. Ah. Ça va, beaucoup mine moko lelo pe to senga na si na tourner na ndako et ça la rondeli maboke ba mama ba tata ba ndeko sepela na ngote to sala. Ya chérie. Obo maganga, et ça ka bien. Musala nyonso so osali yango, au monde ko zo évoluer et ça ka bien et puis ça so courage pour continuer. Au monde. So sala musala ozo mona ba na ba ni ba bénéfice te ou bien ozo mona te ko zo avancer et décourager. Na sens wana.
Et décourageant l'élo quand même yebisa tal sa public malgré babenga bino batama boké batapasi mais quand même l'élo s'est retrouvé dans le cinéma comme ya non on s'est retrouvé té ah d'accord bien beau ça début et ça ba faible commencement et ba boni ba luka za la terre à place et j'ai au bon moment voilà to content nous liwa Chiko Pululu Nancy nebi ke au côté a déjà Chiko Pululu aux ala na yena ba tournage parce que au comment déjà maman patronne on commence ça va filmer na yo liwa Chiko Pululu salioni en tout cas ya géri eza moko ya basangwa mabe na yo kaki pena na ko koloba nini to tourner na Chiko na nini na tournage ya mode et ça lit pas même 2 mois film peut aussi ça quitter après un certain lundi non kende pe tournage nazali kolo moto na moni suprême gogana komelinga o Chiko akufi tellement na moni na Facebook na bika ba Facebook ba créer na bango ba biloko bon ça ne sert à rien na bina benga na ntumutu musu na benga boye oui c'est vrai et non et ça qui n'a pas c'était mes banques ça qui n'a na mona ki ngo iloko moko on dirait incroyable mais c'est déjà vrai pour na banque ça qui n'a na mona ki vraiment somme makasi liwa moko bongo kaka subitement et bon kata mtu abeli bon ko non abela ki boye mais o mtu abeli te kaka bo mtu akufi c'était vraiment très choquant pour na et ça vraiment pas si mais ndenge zolo ba mana na munoko batu Chiko ngaka zo renouveler Chiko yem tachila ki vide le poison yango retour ezongeli lelo Nancy aux actrices au koloba nina maloba ne selo. Merci, je réponds à la question. Quand moi neti concernant problème il y a vie de loin il y a poison. Na landa qui interview ya sai ya président sai alobaki depuis depuis bakenda ko sala vie de loin be examen na Afrique du Sud nanu résultat bima ya ki atikala atakozwa poison te na yebi ke yo za pena makasi na makambo ba YouTube kota ka kozomona za émission asalaki na Ken Piana si je me trompe pas alobaki pena bonga alobaki banda ko sala vie de loin test pena ya nini ya nzoto ko examiner ye nan ba pesa résultat pena bo pas médecin que vie de loin azalaki na sida ou bien azui je m'excuse poison ou soit azui poison te doli kamba poison on pona ngana yebi en te nebi na ngango te siko comment bino siko na yeba te na milieu na bino théâtre biloba lobe komi ebele na suka ba yina ki Chiko Pululu parce que tamba yoka ki déjà qui est présent vidéo là lo basara il paraît parce que ngape na tala vidéo en te il paraît alobaka muta suka o ba vandaka na ye po ba tiele poison ezaka Chiko Pululu yango yini saka pe Chiko Pululu. Oui, au quotidien pour vidéo wana ngape na na téléphone nga natala ki yango na confirmation à qui là quel m'a confirmé qui bien et ça lokola vie de loin azolo ba vraiment que mutatelinga poison azo estimé mais azo tanga bato bazana ba on a Brazzaville mais azo pointer kaka combat ya après pour le loyer ozomona mais quel a vraiment muta confirmé que pesa ki ba détail et pesa ki ba tunyo so idée que muto ba lobby eza oui pour banga bana poto ba benga ba ndeko belé pe ba lobby ba bi aleti ser na biso lobby nga pe na yini mona na kela point na salibo ya lobaka vidéo pour na nini comment na nyoso to eza mabe ko tozomite ka biso na biso ba comédien non tozomite ka te tozande na ba tema mabe ya géri ko sa ba aventure te ko landaka ba larme crocodile te o mona kutu pona nga liwa Pululu esali bien et réveiller biso so ba conscience to mona ke to linganaka o to lobaka to linganaka te po ya géri nde ezaboye ka ovandi boye na souhaité en hôtel longue vie na Rit ba yebso ko Rit atali nous passe ya géri aussi ba micro te et bon sikoyo ndeko pena toute la katolo frère nanga confrère nanga akufi na keko bina aya gérer ça bolingo te akufi pas même des jours mutu akufi net lelo ba tiena mort nga na keko kata nanga dance vimba après no ba bolingo eza bolingo te to linga na kate bata maboke to sala ba wana balobi babetelinga lisolo pe babi Nancy babenga ki ete na kinga kati bakata ki komone parce que babebo ki tika bakombo bakata ki komono yango esali yo jalousie le kana telo bano ba n'importe quoi et puis ba serre wana balobi ba ofula yote yo j'ai premièrement nan avant
On a bandé histoire et pas na yo. Ma solo source et bandé pas na yo. Tant na longue pas on a sala magazine nga Kinshasa na biso. Je parlais uniquement que de ya politique. Na ba marche ba laïque nyonso. Na zwa carte ya journaliste combattante. Et après que ça la émission na Daniel Safou na matanga ya Rossi nazaki kidnappé. Kaka wana na longola mutu na makamba politique et puis ko imaginer que ata na ndoto ata balobi na kinga kati kuna ba pesa ka 100 millions d'euros ngana ko ken nzoto ya nzoto te yo chenga naza orpheline naza mwa na kola na passe du na banka na passe te eza lokwa billet nanga na sina mesa nanga na ba passe 100 000 dollars ça nga eloko moko te du na te bokote je m'en fous je m'en moque donc non sani ceux qui ont bandi franchement par rapport à Boy il y a chéri to ko za quand même ba ingratité ou bien ba ingraté il y a Gabriel il y a Gabi Belvi Pakaloui ba ene wana nyonso baza parmi bato pe ba pesa biso pour ça plaisir ya otali bango na TV le bi un jour nga pe temps na okola na koma pe artiste et comédienne par rapport peut-être na jouer le rôle à Gabriel na jouer le rôle à Intel au mona mais batouana ba koma bongo grâce à bana poto grâce à diaspora oh lelo bazo finga ngakanda na ngeza manque ya reconnaissance wana ingratitude au bango basali ya koswa na ba fan eza preuve ya immaturité comment bino bozo mi benga ba star or peke na Congo star azalaka te oh na Congo star azana Hollywood oh star na Hollywood tu causes star tout à tout na Hollywood star ya Congo azalaka na été ozo mona ba vedette na ba vedette nini yango biso tozo meka kaka o mona bana poto bat basala bango ya chéri po bazo ba kombo wana bana poto ba grand producteur à liboso ya ba CD to bando ke doso ba nzonzingo ke o 1200 1500 somba eza grâce à bana poto bango basali ba kombo bazana ngo lelo et comment ba koki ko ignorer bana poto ba lo ba ke oh bana poto ba doka ba mitu bazot batindi ba ingérer na lobi wana ke bana poto ba doka ba mitu po to lo baka par to ke na malembe po nazako na ba voice belé par exemple Belvi a fingi bana poto a fingi bana poto banda e bandeti suka or ka bo sen pas porter comme bana Belvi c'est grâce à bana poto pour n'indimité ba film moi sala liboto eza maman livre muto produire je ne crois pas eza ba producteur bana poto ozi ba ya Gabi ozi bango nyonso liste wana bango nyonso bana poto batu basala bango du biso na ba diaspora tozo travailler neti yo pesi ngape na pesi o mona yo zana arcade na yo diaspora ya zumba on a été en jeu abimis yo public yebi yo abo bando tshela muto abongo munoko ezalaka te quand même ezalaka te siko yo ngana zo tuna eloko nini pena o bana poto basilikeli pour que le bilan mito et bandaki boni balo bango mito edoka yo kalika baba na poto diaspora et réclama qui coûte te c'était juste et le moko ya pété bana poto ba réclama qui komona attitude oyo bande kona biso ba artiste comédien bakenda ko sala na kinga kati boke kotika confrère na bino na morgue lobby boke kuna beaucoup kende ko bo invitation eza mabete po bakolo bake oh po bat miso bakende akitende mite mevimba non ko kende za na problème te ma attitude à matanga o mona so muto za na attitude à matanga muto za akie atteindre invitation mo boye mais za na attitude à pasi bat bota non en tout cas bato yo baza vraiment touché na liwa oyo ekomeli moko na bango tu vois mais bango bakie kuna ba bandi ko bina likambo banike po bana poto balobi bonde kona bino azana mort bino bokeki ngakati bokomi ko bina bozo sepele mbala moko babandi belle vie a bandi ko réciproquer mais tant il y a d'autres na ba message ozo mona ba mandat ba ya divorce na za ba voice ba artiste belé o bazali banda mboka bazo yebisa bango te bo cesser fait bo tika moto bozo pelsa biso toza mal vie côté oyo biso toza bazo yo kata ba bandi ko finga bana poto ba doka ba mitu boyebo OK ba bo seke baza ba makangu batu basala pe bango bana poto wana ka basala banani ba makangu te ebongo eza ko bata basala ba makangu na poto oh on est vraiment pas le baki bozo finga bana poto basi na bino ba misu ba comédien basi ba na poto ba comédienne bimbali bazana en plus pe belle faire tout à tout que bo se désabonner bino na site na changer le côté ezalaka quelle ingratitude bon maman olive bandika siko ya je les appelle chaque jour te
Je ne crois pas que bakenda kinga kati chaque jour bazwa mbongo te. Mais ba 20 euros, ba 50 euros, ba 30 euros bazo finga wana bazwa kango presque chaque jour. Ba futela ngo bana bango ba classe. Yango pe fongola bango banzela ba Chine, na ba Dubaï. Mais qu'on se le dise. Mais babi maman Olive a bien longola complexe à même bango Dubaï. Ndesko esalini. Nde esalini kasi. Et bon on peut bana poto ba yaka bango bazwa bango ba bala pe ba misusu ba mema kuna. Donc quand on est wana. Yeah. Ingratitude envers la diaspora. Beaucoup quoi agir boyete. Si on va diaspora pe ba lobi ba peke si ba ke pas maman Olive te. Mais geste wana kaka ya ko diminuer bango ko boya ba $20 na ko binana yango nde pelisi moto. Yango pelisi moto et puis ya chéri, nga naza lokola église au milieu du village. Naza ni pour ni ko nazo landela likamde ezalaki. Donc biso to mi moni ke biso nde to sali mabe. Ba diaspora ba pelisi moto. Il a fallu biso to senga pardon ko mikita. Biso ba senga pardon to moni président Caleb Toukeba na je sali a sengi pardon na Twitter, entre Twitter et Facebook, a sengi pardon. Et chéri, lila la moko finta ba malala nyonso. Pas ça qu'elle a pas sengi pardon, mais ba msusu. Talo mon émission Gabriel, ya Gabi asali na Ken. Abandi ko finga nai, ngo moi ça Sundiata. Problème ezani. Ce que muto bon, je ne comprends pas. Na zo comprendre te ou soit baza na ba relation be bando tela kwa ya Sundiata miso bala bango. Il a fallu ba épargner kutu na makambu ya kwa ya matanga muninga. Ni mozolo bo ba ko sa elope réunion suspension ba bengisa ko suna film et tout. Ya chéri ngai na sala ka ba film na nga moko. Kasi o jouer yo moko. Ete na zana ba nga na jouer na bango na pesa respect na mutu nyonso. Ba bengi batu wana ba ba massage wana papa na nga. Wana père, président Masasi ata ba bengi ndé na loba wana aza mwana o yena mindondo basali. Do akoki ko boyelanga te jamais au grand jamais. Pende na loba bona yebite je soki na lobi likambo lukuta ou bien na fingo ou bien na luki polémique non. Au moins soki mabeza il faut que la seke mabeza muto azonga na raison. Jamais fan okoki et quoi star oko swana na fan, o swana na public na ndenge nini. Président de la République, bazo comment bazo finir n'importe quoi. C'est que Bellevue a zanani. Pour ceux qui y est carabana pour le lobby à tomboki. Il faut monter pour la discipline. Ça va s'imaginer baba na loba. Ça n'a plus de sens. Si ko baninga ba osenga ba pardon na sika embelelo nde na yembe émission dans osenga pardon to ba bon tongo continue. Na pena bana poto vraiment pardon mingi vraiment diaspora wana monifie na nga ya Désiré Kange le vrai irlandais na kata Dublin ya Désiré Kange na lobby ba 20 € na bino na ba 30 na ba 50 et ça la biso c'est bon. Ba o ba simba ba 15 000 na ba 20 000 mais bino ka ba 20 na bino wana ba 30 ba 50 na bino wana et sunga biso makasi ça la biso bandaka ba 250 et vous ça biso ba minerva la bana et so la biso bilamba biso na bino kaka bongo biso to biso na besoin kinga kati te na kendo zo 15 000 te na nga na besoin na ngote nga besoin ya ko zo 20 na nga libanga ozo condamner affaire Kobina ozo condamner ba comédien to ozo condamner Maman Olive. Bon quant à moi Maman Olive ba bi fête ezaki ndepa na ye ya chéri so tali bien na likambo yo. Hors politique, Maman Olive n'a rien à voir dans ma cambo nyonso. Bande on a besoin d'artistes comédiens de batu ba fingisi. Au moins ba fingisi pour ani. Au moins ni moi si wana ya chéri aza une femme aza mère. Ayebi pe douleur ya ko bota, ayebi pe douleur ya ko perdre être cher. Ozomona Maman Olive aza na likambo moko tante na makambo wana. Po ye mutati nde bango ba bina basa ba estiti doana te. Ozomona te moko na mutema. Mais pas ko cha musique te pe ko reporter na eto ki ba bien reporter ki mais bango ba lobi o te ce qui ba reporter ngo c'est que ba reporter pe Noé. Kasi ozomona te ke bango moko ba ye jeri batate nde baza leur cause. Biso ba artiste comédien nde toza leur cause na ba artiste comédien. Omona baza na posa ba kendo zo ba biloko mais maman ba toza na problème te po azo bango bando binisa bango na makasi te. Bango moko ba binaki. Ozomona so pe bango ba vandaki na attitude ma o beso bango nso ba lobi maman tokoya te nde tokufeli nde kona biso to tinda ta président Masumu aya zoela biso nyoto akokabolela biso mama batanga sani ngandima tellement baza leur corps onde ba mikendela ki na bango mama batu atane na problème te omoni yende azana afongoli pe miso walai na geste salami amon ke batwana balinga ke pete jour oye pa osala te bakolo bebe le bakobina kutu koleka na o bango basana matanga pululu
Voilà, merci beaucoup. Voilà, tozala nasika embe. J'espère que tu malembe na fait émission na biso problème où eza pasi. Biso ba jiri ko betokso yo. Tozo fingama, tozo lobama batu mso batala oyo. Complexé pour que kinga katite pour sala ki boyete. Na sina bisibido déjà na ba travers l'émission na nganga moyena ki kinga katizate. Pour nga il faut na garder du temple. Bango ba kende ngana tika na garder le temple na lo ba vérité. Parce que ma bête au kiko pakulango langité nasi to komo ke nasuka likam liloba nino ko loba ya pe to liloba nino ko ko loba na bandeko balandi et puis les lots ont évolué au sali la belle na yo au sa ba filmer na yo to au sala pe groupe neto moni bande na mino basi pe musunde pe basala ba groupe ye jeringa vision nga pona cinéma ezaka awate eza vraiment musika makasi d'où ça ne sert à rien nga na sala groupe non na sala rappel ba film nga pona ni nan premièrement eza pas resengote ezaka olena landaka mutu sima akomisa nga lesbienne po atanga na film na ni bakoma balezi non na pesi na zoloba te olena landaka mutu sima ayebisa nga poko jouer na film nga pesa makambo zo makambo olena landa mutu ayebisa nga olinga vérité s'il te plaît olinga vérité donc basala yango to oyoka ki avant ba tia na film il faut eza makambo ayebisaka bato soki yo zolanda mutu omona bongo yango wana nga na jija bomboye na zwi mbongo na nga moko ya pasi na tiango wana na komi film na nga na sisi tango Solange Mindondo pe asona mazalaki envie aye mama talela nga na komi bobo casting boba beurre eza akoru a bongiselinga soki eza pete na bengi batu baye ba tourner na zwi film na nga moko pe na jouer na kati na sa nini na présenter œuvre na nga ndepe azate na koma kokoma na ke kopesa président Masasi ou soit John Mangel atalelinga kaka bongo pona ko éviter que Kolanda landa batu simo zomona ce n'est pas propre. Voilà, moi les loba bokabwani ya malamu ya esengo na ebiki ozaki na kanda vraiment ozaki pino obligé o loba ka ba vérité pour vérité pesa bien internet des églises. Na ko loba nini na lobi pona ngana premièrement na do pesa merci mingi na diaspora merci mingi pour bino pena il faut bozala bino diaspora boza très important na vie ya artiste et comédien bolanda munoko na ba otchate ya pamba bomona ki vidéo makaya alobi lelo na tongo na poko asengi mbongo mais biso ça que mission babi et c'est wala eza audio akala et puis asenga ki et déterminé pene bien qu'avant ba fête nde ba fête s'il boko tindela nga ta lundi oh te alabi muto lo baki na okaniselo na fête mais ya le baki ya chérie ya tala eyebani na ngo ke ingratitude des na monde d'artiste au monde mais ce n'est pas bien. Baloba déjà la reconnaissance n'est pas de ce monde. Il faut quand même cause la reconnaissance. Attends na babiloko mike ba geste mike tant ba geste minene koya pe batu pe beaucoup ko s'emporter ko ignorer baza ba diaspora tie baza ba diaspora te ya jeri na Kinshasa na ndimite ke batu nyonso bazana ba wifi na bandako na bango wifi ya Orange na bazana ngona ndako par mois ofutela ngo $120 $120 peut-être ça ka des semaines à pamba siko yo yebisanga na ko s'abonner na ba chaîne ba pona ba notala ba vidéo bato poto kaka bato basala ka ba site wana ezo pese bino mbongo lelo bozo finga bango d'autres ba se désabonner bango nyonso na ba site na bino bokoyi na bino détrompez-vous boloba oh boké ko sala ba kayu po bolongola ba stress botala ka biso bozo kosa bino boleki charne na ko jouer boye bebela ba chaîne nano eza na poto télévisa télémundo Hollywood kutu film ndenge na ndenge novelas ba film bele c'est par amour ya bande ya c'est que ya ko ndena ngana loba batala kango pona ko soutenir biso ba yebi que conjoncture ni tozo le cas par amour que toi avancer to ko mata moi bien to zota moi stabilité na vie mais tala ingratitude oyo ba artiste ba ya na biso oyo ba lakisi envers ba diaspora ce n'est pas bien. En tout cas, message nanga souka eza pona paix, c'est le fait. Ça ne sert à rien. L'orgueil précède la chute. Tout est vanité. Ceux qui wemba icône, mutoko na ba japonais ba ngumba mela kota mabele. Michael Jackson akota mabele. Ba grand star ya Hollywood ba kenda. Et bon kaka biso na bino yo. Ya
oyo ete televisa tokoma te bomikitisa bosenga pardon na badiaspora bosenga vraiment pardon na mabe o bosali bose comporter mabe toza quand même ba africain tokoko bosana ba coutume na biso te ba valeur na biso te ya jeri ndako matanga na biso baluba bakanga kango ekukete omona tangu nanu ebembe ekundami te bokosokola pe te namona commentaire batu musu babi entel aza na luketo abina imagine un peu ozomona du moninga ndeko na bino akufi bino ndako matanga bozimba mo bokangi bote ba bote bokokinga kati boke kobina baloba te po basimbi banzambe en tout cas ba diaspora bolimbisa biso ba artiste comédien bolimbisa biso ba ope bazo continuer koluka guerre na bino pona ngai bo se désabonner kana ba site na bango bokomona nde bakokoya site on ekosela bango po bino pe bat bo matisa ka bango na CD soki bo matisa ka bango te bo sala bango ba kombo ba omema lelo ba otutela tolo te baninga bazala rien do bo avancer na ba bo monique bazo reconnaître quand même ba geste malamu bino bo salaka pona biso netinga bonaza très reconnaissante na diaspora mobimba Nathalie na kati ya Irlande Pamelo bubi balobi bibi pique toujours ye wana mutasimba masolo ba 50 € na ba 100 na ba 20 et ça là c'est bon il y a Désiré Kangue na Diblin ba 20 na ba 30 wana et ça là biso vraiment bien makasi du botika biso te bolemba biso pété pona bande on a biso pe artiste comédien bazo évoluer libanda mboka ba ya divorce ba manda ba meta ba zebele miracle ba lipati ba mama bolingo ba solo la duchesse en tout cas vraiment bino bosenga déjà mais botinda déjà ba voix ça paix biso nde tozaka na ba orgueil vraiment bozala kaka na courage tolinga na kaka et moi nous vivons et ezala ya ndenga solo et moi nous vivons ezala kaka ya kombote et moi nous vivons bon bo c'est kaka moto. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Nasika Mbalubi pendant motema na kufongwama yo moto moni que monsieur est dérangé yo kolobate que géri na lapi yo na vie na mobima kolobate que oh ya géri pona ba oyo ba vandaka pona ko finga netinga na zana nga wana numéro na nga po finga bien oko tiaka ka plus 243 84 30 32 800 na lobi plus 243 84 30 32 800 du ko finga no ya géri te ya sali musala na ye finga ndenga metango finga nga ko sono ye lokote ponde na za bo finga nga obandi wa mukie muindu na tchaka pe ba beauté te du oza na eloko ko finga no ngate na lobi pe vérité na lobi na ka uniquement vérité. Voilà, merci beaucoup et ça vérité wa lingi droit de réponse yaka benga gérer comme texte na numéro ne o le rapé ka na micro yo poto loba poto bongisa. Merci beaucoup na abonné tout ya Feza TV RDC. Merci beaucoup pour continuer à s'abonner. Mo pe na Vision Plus. Ma belle dinganga moi na Londres solo. Merci beaucoup Nazola de la Cruz. Bana membre. J'ai comme tox azongi bo kota kota et ça la bien. Mo pe sa liste wana parce que bino bo ebika bino ne bo sala biso. Dikama ba 20 € wana to cc yango poto ne sala biso to comme ba na valeur. Moi na tata na hote moi na maman na hote mais Western la même chose à musika na ville mususu akero chelo mbongo ateza 20 $ wana eza bolingo toza ba plus tard ba ivoire ba sala ba chaîne YouTube wana ba sala ba théâtre eza ba la bango ba loba français ba rovani sape ba na bango ba français mais soki ba tala biso c'est par amour donc totika biloko wana na boy pe bokutana na géri na nzela nde moko autour balanga géri yo makambo sala biso ngana sala ba comédie te ngana finga mana poto pa mwana mwasi boyebi wana likona bino ba comédie mais bobeng sanga pe na ba film na binote na senga binope lorote le so il s'agit à vérité pour na kufa na loba vérité na otika loba mukolo TV bongo na radio. Donc merci beaucoup to komi na suka to suki sine émission oyo merci beaucoup na babonner tout pour continuer ko s'abonner pour pesa biso confiance ma bela dinganga moi la Londres solo za kwa bangote merci to kutani à la prochaine nasi bye bye chérie bye tolia sikoyo problème te tolia na bis to tolia kama desu encore ba 30 € ba na poto mikolo zo réunion suka. Voilà, merci beaucoup, bye, ciao.